Sambara Goli Mazapata Bila Koli Kobo. Sambara Goli Mazapata vraiment beau s'abonner. Sambara Goli Mazapata Bila Koli Kobo. Sambara Goli Mazapata MJTV. Sambara Goli Mazapata Mami Wanza. Yoga Mami Wanza. Baniti Manga. Vraiment qu'on voit tenter sur la baie gauche droite à la table pantalon quoi au moins MJTV vitesse wapi abonnez-vous Voilà, on est là pour le compte de notre émission Analyse populaire. Analyse populaire d'aujourd'hui, je suis seule sur ces plateaux. Hein? Moi, Sylvie Bati, votre humble servante. Je suis là juste pour vous informer. Je suis là juste pour analyser l'actualité. Hein? Vraiment, dans la musique, dans la politique, dans l'église de Bisso, dans la zone, vraiment pour Nabino, sans pour tarder, très chers internautes. Avant la bonne émission, on a la première dame d'Orléans, Madame Mami Wanja. Moté ma papa Micha Biscoza, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire parce que moi, moi, fêté, vraiment fêté Nabonzambe. Donc, émission na biso kande bien sur analyse populaire et vraiment pour analyser l'actualité où ils ont régné na katia musique congolaise. Hein? Donc, je crois déjà bisogno sotomoni na bilili en publicité à concert il y a fait rigole le 24 juin na stade de Marty bat mutunyo so zaki na doute mutunyo so bané ko douter que faire rigole à cause se produire au festival et cause à festival les a souté parce que festival est commis dans mois de juillet et puis le 24 juin batiki yango pona artiste et musicien faire rigole à Jésus de Nuance a confirmé ngo dernièrement tout est comme on a fait rigole na ba administrateur il y a stade de Martyrs je crois administrateur on ba loba kike ba goloa ba discipliné par rapport à concert il y a fait rigole ba bona bango ba désordre ba boyo mutakufi au téléphone ebungi o ba buki mutu likolo o ba zokisi mutu. Je crois que Golo a besoin discipliné bola que c'est vraiment discipline na bino parce que concert wana ba Golo so bomoika ko sa buzo ba bomoika sa désordre bo fingi sande président na bino fait rigole. Je crois la prochaine fois on souhaiter faire rigole à se produire dans stade des Martyrs. Hein? Donc discipline ezala toujours. Na yebi ke na concert wana Danichi Manga ba Golo ka atende ba kokota. Ba warrior pe ba kozala. Biso pe ba Kofiette to kozala. Ba Spiritas pe ba kozala. Ba fan pe waze ko pe ba kozala. Ya Fabricas pe ba kozala. Donc concert ya faire rigole etali congolais nyonso etali pe amoureux nyonso ya bonne musique. Et belé ba la papa Hervé. Est-ce que concert wa ko beta ngo vraiment ndenga beta ba disque na ye? Est-ce que concert ko beta ngo vraiment ndenga beta kana ba Zénith ya Weranson ndenga beta kana ba na ba Zénith na ba di Danichi Manga. Na ba concert bususu wana donc biso se tozela ka le 24 jours parce que moté meza moto ndeko mo kutabi frère akumisa ka nzambe po mbula kuteza te to na saison sèche mbula ezala na ngote parce que mbula jour mbula beteki bandiko msuba te concert esimbité parce que mbula yango nde kimisi batu baninga ba ya mbula ekozala te et puis na rectifier na mukina bandiko boloba ke non stade des Martyrs ezaka likambo plein non plein sala elo moko te mutu so ebino ko yemba soki sonorisation eza malamu soki lumière eza malamu atata komi butu podium ezopesa nango bien son eza nango kitoko mutu moto déclaré because à 2 personnes 3 personnes concert ebeta manango concert ebeta manango ezaka te ko sala plein. Donc ezaki actualité ya faire rigole par rapport à concert na ye ya le 24 juin yangwana donc bilonyo se bo retenir ba Gaulois et puis ba mourir à bonne musique bo retenir que concert ya faire rigole c'est bel et bien le 24 juin
2023 à partir de juin à 8h donc déjà kokota si 12h stade est déjà plein. N'abi que sécurité est assurée et puis côté côté sécurité est assuré, ambiance peut est la wana pour na bande comme ça cause à moi émotion banini donc nous sont vraiment préparé et puis bandeko bande peut ko douter pour la concert ya Koffi Olomide à U Arena Koffi aluka nega ba base Koffi to ebiye musane yangwana alinga kabalo basurie non concert ya Koffi Olomide na U Arena de Paris est bel et bien confirmé. Concert à Koffi Olomide est en mois d'octobre. Donc Koffi Olomide a respecté parole na yendenge à l'école qui dernièrement na ba émission à l'obek et le seul artiste et musicien congolais qui se produit na U Arena de Paris. Concert à Fally Ipupa est le 25 novembre. Et Koffi Olomide est en mois d'octobre. Date non à préciser en côté. Je crois que cause à un début et cause à les 10 à partir il y a les 10 jusqu'au 20 octobre. Koffi Olomide a se produit parce que ba répétition est déjà ko salama. Ba mission ba répéter en coulisses. Bah répéter en coulisses pour nos préparatifs il y a concert il y a eu arena information là c'est bien information moi sûr et assure donc dans le mois d'octobre Koffi Olomide a se produit on a eu arena de Paris et puis a même orchestre nemo mba quartier latin de ba musicien balongwa qui quartier latin on a age poussani on a la zoe baté so na suka wapi fait déjà na bimsalba bo sambwe o mbali pasa o sambwe bébé J3 o sambo leli parce que na moment des aboy ba artiste o ba l'accès Koffi Olomide bolingo na bango voire même na ba danseuse ba mamita choma bazo kende Koffi azo mema bango tika mutu moko te bango nyonso bazo kende ba réal na dibucha na bango tout vraiment bazo kende donc pour la ezaki information à quartier latin yango wana vraiment yango wana. Et puis à part wana susu artiste Fally Ipupa vente ya ba billet pour na U Arena nae ezokoba toujours ezokoba le 25 novembre et kozala vraiment ya koinda et kozala ya koinda ba combattant ba bazoko sabat na ba réseaux sociaux concert et kozala te ba bokechu concert kozala te concert et kozala la preuve année Fally Ipupa auto beta Bercy bo sa ekelo au mon côté et puis dans ti banga des autres ba sa ki na Bercy a Fally na 2020 wana ezalo wa biso tozana yolo awa bango bazane si nakoloba wapi na rond-point ngaba ku pembeni bazaki lo kwanesi na ba monga fula kuna nde ba osaba désordre donc concert ya Fally Ipupa U Arena ekozala Fally Ipupa za congolais za 100% congolais Fally Ipupa za politique aza politicien te botika kokotena makambo etali politique baza ba artiste et musicien na biso. Il faut biso moko ba congolais to lakisa bango bolingo biso ba congolais ndeto ko tombola bango biso ndeto ko matisa bango donc biso ndeto ko matisa bango et puis coup de chapeau à l'artiste Fally Ipupa parce que formule c'est jusqu'à présent ezali toujours ko continuer ko cartonner na marché de disques na ba plateforme et tout ya téléchargement en tout cas coup de chapeau à l'artiste. Ngabo samuke dani chimanga côté Koffi Olomide samedi a outé ko bimisa ba clip 5 clip o etikala ki Koffi Olomide abimisengo en tout cas dani chimanga na sepeli na sepeli pourquoi bien que batba Koffi a kene retraite ça koli non Koffi na âge na dani aza mutu moko a féliciter oui a koli 67 ans c'est beaucoup. Bien que la musique retraite ezala vraiment te yaka moi pas si parce que tout le monde ba papa so ba wendo koloso ya kola ki mazoko ba toujours na musique. Koffi Olomide c'est un homme à féliciter, c'est un homme robuste à coup de chapeau à l'artiste parce que azo pesa toujours le meilleur. Ba artiste un musicien monsieur belo bazo cheka munoko lelo. Na aja Koffi ba ko sa mambo Koffi o sala ngote tout le monde Koffi a toujours sollicité partout bazo benga na ba tourner par-ci par-là. Nanya bossa nyango 45 ans de carrière ezate et ali panangu bate non seulement ça va production tozuka 2023 oyo combien de concerts au Koffi a beti libanda mboka et puis na Kinshasa et puis nyoso ça toujours
plein toujours plein craqué. Hein? Donc, coup de chapeau à l'artiste, tout soutenir Kofi Olomide. Tous les cartes jouent Kofi Olomide au Koufa, jour au Tiazolo Likolo. To comme Kofi Olomide, légende, icône, oh boy, non. Tonzimaye, parce que Bissonionso, n'a tant que n'a fête, toyoka toujours musique à Kofi Olomide, tobina ngo toujours. Moutmanta beta tolo, oh, nation na ke fête, nabina ranze mo Kofi Olomide te, oh, so na koti boîte, nabina ranze mo Kofi Olomide te, azate po fête nyonso. À moins que ça fait la musique nani religieuse toyoka Moïse Mbie Mike Lambai. Mais c'est ça que fait la musique populaire. On a musique populaire, on a musique mondaine parce que biso sutana kacha mokili. Musique nyonso ya musique nzambe parce que mutu muso ko ka musique a Kofi Olomide. Hein? Et TIEP, emso nga sala mo cinéma be mobile ne mabe, asani azongi mutu. Vous comprenez? Surtout que fait une musique populaire, hein, musique ezobeta, obino bobenga musique ya mokili. Kofi azanga kate. Ça me fait mal. Tout le monde Congolais zofinga mutu. Kofi oposo koli, elongese kubika lokwa ndeko na biso nani bokechu. Ndenga finga Kofi o, elonge kwa mabaku, lokwa mabanga kikoso. Bobe non. Kofi c'est un père de famille, c'est un homme à respecter, il a fait tout. Il a fait beaucoup pour la musique congolaise. Ah, tout ce qu'on a na mutabongo, mutozo pesa toujours le meilleur. Après qu'on vende parce que qu'on fait ça millionnaire, hein. Après qu'on vende un anda kuna eda nchima Kofi a tout, azaba anda kuna na Congo, anda kuna poto za anda ku participer. Après qu'on vende biba oui, na tiki na nga musique. Maza toujours na souci na bino ba congolais. Yo pesa bino toujours le meilleur. Donc botika bino ba toujours so finga ba musicien Kofi ka ate ba musicien so botika vraiment bo arrêter. Côté Kofi, to tchena mupandi, to koti sko côté papa na biso Jibe Mpiana, papa na biso yaya na biso leki na biso, donc Jibe Mpiana, coup de chapeau à l'artiste, bien que moi babitumbezali, ba comme ko bunsa muloko azulema, Zulema yemba papa chéri biso soebi ayemba bien, mais ndeko na biso Zulema, ba bokele mbasu wana ezoeba na bisike wutite. Tant que mutu mbasu o s'attendre na nini ezako boma mutu parce que mbasu ande toyokaka babi douleur wane mataka tina motema dani chimanga mutu so abokelo mbasu alingaka yo te donc abomi yo déjà abomi yo pour azo faire souffrir yo nebite nyoso nga pozule manze moneza kitoko muta batu na nzembo na kuba insanité zate beaucoup plus ça peut se conseil à parler sur vie sociale neni ni muta zwaka mutu mo boye asala bane bele azwaka te ayekozwa fa sepela oui nesinga bati nena we na tambola makolo so le mutu mo wende komo la ndanga poto bi ate bati na otindelo mutuka na zu mutuka na se no sepela no don wanango na matsape ya mapeka bo ekane dani chimanga chama tsama peka swana mbongo na matsape mapeka bungo na sape a fier de Diane Malunda masala a fier de ndaka ngabe baati na odenda bona zo matolo nanga na buaki yango na odenda penza na sa fier donc bongo donc bandeko bo amité mabe so pezaka na kati BCB jona ba musicien bokoteli nani Zulema fiti bobwakeli maladi ya mbasu botika donc musique congolaise na so po mata donc ezo senga changement de président bando bani na président Kabila changement de mentalité. Changement de mentalité tika okansi ya mutu mabe so mo mutu ana chef alinga ke mingo comme ye la chef boy misu ba so na chef peut-être ba so maso musala ou soit chef a reproché na likamo yo kuna misu kingo komi le roi girafe le roi wera na Vatican kingo komi roi boy mulai non botika c'est pas bien et puis balle de match vente tango ça bien parce que générique déjà ya Zebukawana ezo ça déjà bien donc ezo ça sous batou et puis papa chéri ça toujours est fort ba production eza toujours asa le seul artiste et musicien wa beta ba concert ya prix ya likolo avant qu'on balle de match bimana nous azaka a disque ça a plus de 12 ans disque na marché za akate
mabete ba concert VIP et puis bande ko voyager na ba musicien na e ba ke libanda mboka ba ke ko beta. Donc il est quand même à féliciter. Bande ko bozala wana ka pona ko critiquer ba artiste. Yo la ndoza boye ata nzembo mona quartier na lobimisa te. Ata ko beta ta druma manzanza na coin obeta na nute. Ata ko simba ta micro ya nani ya nzete boye ozota fourchette simba kwa micro mba dalo yemba te. Ata na douche pamba na lo yemba te. Mais musana ka ko critiquer ba artiste, ko critiquer. Comment ye akene retraite azoko kasu musique te ye libubune comme munene azoka suko binate. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Il faut féliciter mon tout. Musique à l'Ipangu bate. La musique c'est pas facile. C'est pas facile. Tout le monde a artiste et musicien belé. Au bazar, ba orchestre ba leader na bango. On le ba profiter na ba succès. Il y a ba leader na bango. Ba luka okene ba kalo kwa ba Alain Pela. Alain Pela azaka aimé pas JBMP na papa chéri. Chanteur moi deuxième voix sozo yemba ozo sentir que oui Mouto ayemba bien voix mon mélancolique. Mais depuis Alain Pela kenda. Ayoka na soute, mutu mo soutal betali sola Alain Pela. O abim album boy ko simbate. Ozo mon ba artiste mi se basé belé. O amona ke non, ngapene na zabo na komi leader na kende ba kenda e simbate. Tozong na muke na quartier la terre. À part Fali Poupa. Artiste et musicien nini ya quartier la terre o alongwa kende simba. Sam Chin tout temps ba ke académie, ba sala académie. Ba ke oui, générique na ba na poto et vibraki. Et après wana ba yoka na soute ba panzana Sam Chin to akena kwana e tontola ina kwana e modogo akena kwana e mboshili pasa na kwana e donc ozomona. Donc tous a toujours beaucoup plus artistes et musiciens a toujours beaucoup plus pembeni ya leader na yo. Ako sa ki te teste ke ngape na koki ngape na komi non. Omoni Dani Chimanga koza la président orchestre. Eze lo comment koza leader na baka koza leader. Eza don moko bo eza inné. Et où t'es pas nzambe. Mutu nyonso te na musique atangama azala leader. Mutu nyonso te atangama azala leader. La preuve année le tout le monde artiste musicien belé tozoyoka o bazaka na ba orchestre miné le ba quartier la terre le na ba BCBG na ba maison mère ba koma na poto ko ba koma suka ba sani na tanga ba kombo te ba koma suka ba sani musu ba koma ba ko komba musu so akota ne so ki gigolo de baza ebele. Donc to respecter musique na biso ne ba to tombolango biso ne ba to valoriser yango. Yo artiste et musicien dans l'orchestre. Musicien même yo na poto. OK izonga. Exactement comme na poto te. Comme ikalo kwa Bercy mwana. Héritier même na poto. Et comme te na kenda na Allemagne, na kenda soma mutuka. Tanga na zongi bo na kuti ba mbasi kenda na centre. Non. O mona tike bande ko ba ya si me pa héritier. Héritier comme ba doute. Comme banga pona même ba na poto. Pourquoi pour nini bino bato ameme bino na poto liboso bolaki sezaleli et comme yo kima to mona ngwe pa kabuya Fali Poupa meme na poto akomi kuna atikali non c'est pas bien to ba meme na poto zalo ko ba Fali to ba banana na quartier la terre Fali to ba banana na quartier la terre wona ovana na makelele shibango zo souffrir mais ake poto aye azongi so comprendre azongi tant moins que non a coli habiter cette fois-ci il faut évoluer ngamoko seul moi car na comme na ko évoluer na carrière solo na sa groupe d'accompagnement nanga kolongo ngo petanga longwaki afinga ko fite fallait les canal émission na plusieurs émissions fallait bana baka toujours que non naza na mise en disponibilité fallait pour longue quartier non naza mise en disponibilité mais le comme artiste longue orchestre okomi ko finga kuna kutelo côté kuna kutu mai kufela mbwa boy na boy kuna na zwelo mboko te kalokola ya ombali pasa oza na quartier la terre omboya ka quartier la terre ko faire ya mbaka yo afongwela ko motima afongwela ko maboko mais tant olongwe yeba nini okoki koloba yo banamba moke non omoni na sina koli mukoni na obimisa album bon bimisa album ka esenga Koffi Olomide peso accès non
avant ya quartier là to ka pour ça album non Kofi nda kanga ki ba ke on ba li passe ko sala ko bim album te non quand nous avons un quartier là te on so senga Kofi autorisation o senga permission quadra naza besoin na sala album na ngai mais nazaka na quartier là te na longwete alinga ki a permettre yo exact ko bandi ko chanter ba bêtise bandi ko ba n'importe quoi c'est pas bien donc artiste et musicien vont changer mentalité danseuse ba même on la poto ko kimate zala wana poto yo kimi o bebi si déjà moral à leader prochainement dans ces heures on me met sous na pototé yo mo e belé lo bazo souffrir et belé même na quartier la temps bazo souffrir ba bio Kofi ndera banda ko zo ba fali pour pas ba soleil wanga ba Gibson ba mission bazalelo azwa bango sous bongoté obi que déception comme ça mutema mabe Kofi azala dessus mbalebe na comportement ba musicien na ba Suzuki ba décevaille mais nous quoi ça artiste et musicien ça mute wa munene asa toujours na bolingo à chaque fois aux événements munene anniversaire à quartier la te au quartier la te ko 30 ans abengi ça toujours bango baya azala toujours na bango bien la preuve année même kuta kabela bango ba mbongo pesa ba mbongo ngamona mona au moins la mort a uti poto aye Olaïla kutu Kofi parfait aende robeta matolo Kofi a kota bona poso kwaza mutu mo motema mawa motema bolingo a kota loboko abimisi mbongo apesi donc beau changer comportement je crois to komi vraiment ko chiter ba information mine les akake concert ya faire rigole le 24 juin et ça bel et bien confirmé na stade des martyrs à partir ya 8h gaulois tout amoureux tout ya bonne musique parce que zo qui pété Warriors Spiritas Kofi Phil biso nyonso vraiment na biso pe ba chroniqueur to kuta na vraiment kuna stade des martyrs le 24 juin et ko ça là vraiment vrai bien parce que mikolotika ya autant to tikali na quelques jours seulement kola muka ba jour et où mela nangote et puis concert ya Kofi Olomide na U Arena de Paris c'est bel et bien aussi confirmé na mois d'octobre awa déjà à partir ya pour Kofi bien ça va tout surprise à partir déjà il y a le 5 octobre Kofi a fait sa date il y a eu Arena de Paris donc ça ne sert à rien au tchatembe ça ne sert à rien au douter au bakeo na beta ki na nani na Google na site ya nino ya eu Arena na moi place ba komi Kofi te non ba wela bazanga kokene liboso eza kokoma te donc Kofi Olomide a se produit liboso ba congolais tout na eu Arena de Paris na mois d'octobre et puis artiste Fally Ipupa Dicap la merveille Mobutu déjà le 25 novembre se produit Rai Santana en la France donc Fally Ipupa se produit Bionyonso et Sili déjà donc félicitations ba fan tout ya papa chéri nande boza ko consommer album oyo balle de match parce que ba vie ezo mata toujours coup de chapeau à l'artiste Moussala Kitoko to donc toza toujours simabino et puis ba bonne guérison na zule mabande ko nyonso bobo keleke mbasu obo kanisa ke bongi bobo mazuli mabo mettre fin na carrière na e bo souki vraiment merci danti mangasenga sinto komi na suka ya analyse populaire na biso merci na bino nyonso obolanda ki analyse oyo merci na la première dame d'Orléans madame Mami Wanjamote ma papa Misha merci na Dani Chimanga oazaki sima caméra merci na Lipasa merci na Diane Malunda ma pona assistance na yo et puis ba grand merci na Rigen Chipamba Diogo et Boulema pour ba conseil na yo merci beaucoup merci na bino nyonso bolinganga Sylvie Bahati merci na maman Margaret na Sondwa de Brun Bisiko zali vraiment ba mbote ebele ngana bino tokutani mikolo ezali koya pona nouveau numéro ya émission na biso analyse populaire MJ Télévision bonsambe toujours bye bye Sambara golima zapata bila kolikobo Sambara golima zapata vraiment bo sabone Sambara golima zapata bila kolikobo Sambara golima zapata MJTV Sambara golima zapata mami wanza yoga mami wanza Baniti manga vraiment qu'on voit tanta sur la baie gauche droite à la table pantalon quoi au moins MJTV
wapi? Abonnez-vous, abonnez-vous.